toyeko bimisa bantembo mais mingi et comment ba chanson populaire mais base même Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, alléluia, Jésus ne change. Nous sommes en abisso, alléluia, nous sommes en étobandi. Tu peux me dire mon souci. Dambe nanguya, papa nanga, kolo Yesu mosikoli. Kumama libanga ya talo, kumama Yesu masiare, zambe nanga, zamba nanguya, papa nanga, kolo Yesu mosikolina. Bon, yakoto senga, onyo sa matema malam, parce que situation, bako évacuer et c'est simple. Donc liste moro ekofi mosusu pour attaquer pour ne kofi. Ah. Qu'on sauve si vision bouquet. Donc pour amona, il faut amona dans la zone où on a passé. Vraiment. Ok. Merci beaucoup papa. Il faut aller monsieur Fonamo. Ok. D'accord papa pardon. Oui papa. Oko pour ça na maman pour ça nous expliquer ça va bien. Bande bazo dans la biso. Toyeko bimisa bantembo. Mais mingi et comment ba chanson populaire. Mais base même Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas, alléluia, Jésus ne change. Nous sommes en abisso, alléluia, nous sommes en étobandi. Tu peux me dire mon souci. Dambe nanguya, papa nanga, kolo Yesu mosikoli. Kumama libanga ya talo, kumama Yesu masiare, zambe nanga, zamba nanguya. Et puis papa ndingazabu alana difficulté à oloba. Depuis à ça la prise attention pour oloba raté. Azoloba, donc effet perd ta mémoire. Difficulté. Ma difficulté donc à côté bandolo ba même beaucoup converser na itom la été. Et à mon il faut bando kanisa il faut le banning et fait perdre ko kanisa na ezo tombola. Perte en mémoire. Oui, perte parce que la couto zone normal deux fois azala ki mon tout na so ki azawapi azoye ba même pas biso tanga sala ka ba crise na yo parce que et comme azoye ba mututé azoye ba potentiel mata 24 25. My God. Donc surtout qu'il y a un hôpital batolbaka ke ezanza mena lingié mon aso ko abimi bobi abimi toko taka na salle d'urgence tension kaka la 24 et puis ndenga za tension na ezala vraiment stabilité et puis toza na difficulté makasi ko na bakisi et loko so ça la biso ba ba ebisa to toza na bakisi te papa na biso na koyemba na ye na bande ko suka biso ba classe ni toza ba locataire toza na lupango il faut to futa ndaku balé qu'il faut batanga kolia na imoko kokabola bandu papa il faut aller aye biso pe ya biso donc c'est difficile et puis bakisi wana eza vraiment cher bakisi to koza na tozumbongo lelo to sombikisi au monde et après ce qui bakisi ici papa ko vendre PM sous 2 mois 1 mois bakisi ezate wana sous ezoni c'est sous à 0 pourquoi mbongo ezate mettons nzamba olukato luki sous nzamba sungi tozuma mbongo to sombeli sous bakisi. Donc, et le Koana, ils ont ça la biso bien tepo. Na kotoloba nangai. Idali parce que c'est nako mais nako koloba na da ko bela na da pasi oyo banangai oyo balobi. Merci beaucoup papa. Yo nzamba moyo. Iboza mire gwimila mubula pei. Ibowa ire gwimila mubula babagana na weyo. Gwimila mulobe. Ibowa ine gwimila mulobe. Chikula wa ine kusamuna mulobe. Bagana wa ine gwimila mulobe babagana na weyo.
na pas. Mais nakokote kosuka pour Yesu azali. Amen. Donc naza elikia na Yesu Kristo et pas inaï. Ok. Tu peux chanter, tu es le même, tu peux chanter. Tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu n'as changé, Jésus, tu es le même, tu es le même, le même, le même, tu es le même, tu es le même, tu n'as pas changé, tu es le même, tu es le même, le même, tu es le même, tu es le Tabantu, bali baba nyama kumya zambi, kama chena banyingalala. Bali baba nyama kumya zambi, kama chena batandangana. No amanya baba kumya zambi, kanu gaji nutangana to. Yo 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 we, yo 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 we, yo 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 we. Chintu makumya zambi wanyi, chintu magumi, Chintu makumya chintu makumya. Zambi wanye yo yo, zambi wanye yo yo, magana wanye yo yo. Voilà, Bonzambe, na Bonzambe. Lola, ils ont foutu bien aimé dans les seigneurs Simanan, Toya, Bakenzama, Boto, Kwaewapi. Un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne, La Voix Céleste Nzela Lola. Merci Naba Onion Stuba Soutenir Abisso. Merci Naba Onion Stuba Benga Abisso. Merci Naba Onion Stuba Dana Vision. Oyo, Yaki Bonzambe. Là, je vois Pasteur Fiesa Missia. Na pesi mote la bouche autorisée de l'éternel depuis Zurich. Na pesi mote na filo moko mote ma bivensi de mote depuis Londres. Pe na maman Gisèle. Luke le mote ma papa Emmanuel na Boston. Bien aimé dans les seigneurs. Awa tozali vraiment quartier on na zo ibate zawa. To leki vraiment y peine to côté vraiment na kati pour na toya koluka. Papa Kabati Wanzami bien aimé papa ACP je crois mais que ce quand même a aidé bisa filtre ba il mange à la bino maman il mange il y a ba musicien OK to côté papa Kabati Wanzami si kazali vraiment na 4 hein tozo mona ano tozo va venir to puta na vraiment na papa to kiti vraiment na sema ka ça adresse compliqué biso moi musa to mais côté esika papa azali to mais un peu resona papa azali gravement malade bien aimé dans le Seigneur to yeba au juste papa zo belanine qu'est-ce qui ne va pas au juste bien aimé dans les seigneurs. Ok, toujours pour ça, Arnaud Matin Malembe. Ok, ok. Les André Awa. Toujours ok. Voilà. Awande Eza Epaye. Ici, papa Kabati Azadi. Le pont Mounae, Olobaï Azo Foutela. Papa Azo Foutela. Tous les locataires. Bon, papa Zana le pont Mouté. Papa Zana. Ni voiture, ni moto. Non, non. Et là, mon côté, tu as la source, mon côté. Dans la boutique, il y a au monde, il y a libanda. Tu as un peu de boutique, bateau, bateau, karabaébi. Tu as ça, il y a pourtant que papa bandi malade, pour et son abisso, ndam. Oh, babé a dit câble boutique. Oh, dit glabo, dit glabo boutique. Donc, son abisso, moi, m'ké kaka. De to chankat pe depuis papa Béline de touché. Parce que on est moi na papa. Oui, c'est moi la fille aînée. Elle c'est ma petite sœur. Il y a mis ça tout azali mais azapé na problème na dikolo. Aye pas ça caméraman a kangapé ba photo akenda ki une fois ko sala musala na yewana bakulu na bataka ki baboto nyonso za mabende na makolo. Baboto ba mikolo perzo salate. Salate avant nanda ko azapé wana o alandinga azo boité azan di bende na makolo. Koto bakulu na bazara trop. Oui, koto est vraiment théâtre qui va côté à campus. Koto bakuna malatuna moi c'est na bisonde bazala ki kokote la batme depuis baché ban amour à liboso bazo kotate. Voilà, tozo kota to mona papa bazape mi balena li passa naye awa on eska papa zo vanda en notre cause za vraiment na kati makasi to me un peu au na papa. Merci beaucoup tozo kota makati. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Merci Nabande Onions tout, vous allez connecter vos oreilles à de partout. Merci Nabande Onions tout, parce que vraiment Moussaloyo. Merci Naba Onions tout, à Benya Kibiso.
que toloka moko ya ba musicien oyo que asala que musique religieuse le lopeke et comme niveau et comme il est bien aimé dans les Seigneurs papa Kabati Wanzami bien aimé dans les Seigneurs papa Kabati asa vraiment maladie depuis tout ça là différentes émissions jusqu'à présent aucune solution bien aimé dans les Seigneurs et tout son du sousou tout okuta na biso na papa Kabati tout tamoli vraiment azo vendre vraiment musique et si vraiment Azali il est malade mais Azali toujours nanda kunaye c'est comme si apparemment papa Kabati Wanzambi délaissé par ses amis par ses collègues ou par le pasteur Tony bien-aimé dans les Seigneurs Ezali moko ya icône ya musique chrétienne bien-aimé oyo Azali koyoka biente azobela partout bozola na biso bakonzi ya mboka pourquoi pas que beaucoup côté vraiment des camo papa azwa basoin oyo esengeli bien-aimé dans les Seigneurs papa jusqu'à présent aza toujours na état oyo par manque de moyens bien-aimé bakonzi mbo bazola na maman Denise Tshisekedi azola na biso pourquoi pas na maman Olive Lembe Kabila tout le monde a toujours oya kosuna bande kona biso ya ba comédien et pourquoi pas au côté vraiment makambo yo moko ya icône qui batomola vraiment musique religieuse Azali gravement malade depuis toujours do bana ba émission aucune solution papa a toujours nandaku et Seigneur azwa ba soin oyo Seigneur bien aimé dans les Seigneurs bozo la nabiso de partout na tous les 5 continents du monde entier na Europe Asie Canada Amérique Afrique pe awawa Tozali na ba papa na biso je crois même que ba o ba yebi déjà ba moni bilongo ba zo yeba déjà shalom papa shalom bonne santé tout ça bien sauf que ba maladie OK mbote papa Kabashi bonjour mon frère OK bonjour mon frère ça va net que papa Azali na malade to leber dans ngope papa bando bazola na biso de partout to niaki un peu to kota na mozindo ya likamwango malade ya papa baninde ngenini mais avant to kota na mozindo papa yeza na bandeko bazola na biso bano bayesika dans musu bazo reconnaître binoté mais j'aimerais qu'on se biso un pas en arrière au betata moi oyembata kantik morotomi balé OK to mola vraiment musique religieuse na biso na bano bayesika ba aussi rappeler na banze moneza bien avant que tout na mozino ya émission to bandi moi kala avant même pas construire stade ya Marty ba campagne nyonso campagne moko ezala Jean-Louis Jaillet ezala campagne nyonso il fallait ba le groupe Kabati pour to imba kuna et dans la ponga biwana na ponga biwana nde bisika to banda osala ba campagne ti ndenge to eko bimisa bantembo mais mingi et comme ba chanson populaire mais base même Jésus ne changeait pas, Jésus ne changeait pas. Alléluia, Jésus ne change. Nous sommes en abisso. Alléluia, nous sommes en étobandi. Tu peux me dire mon sous. Dambe nanguya, papa nanga, kolo Yesu mosikoli. Kumama libanga ya talo, kumama Yesu masiare, zambe nanga zaba nanguya papa nanga, kolo Yesu mosikolina. Na yembeli yo papa na gembo, ngana leli yo papa pambe nanga zambe nanguya papa nanga, kolo Yesu mosikolina. Batela Kabati na yo ayembela yo putula moye papa nanga, kolo Yesu mosikolina. Atana zangi bilei nazanga lola na yo te zambere na zambera guya papa nanga, kolo Yesu mosikolina. Bari baba nyama kumya Nzambi kama chaina babenda bantu. Bari baba nyama kumya Nzambi kama chaina banyingalala. Bari baba nyama kumya Nzambi kama chaina batandangana. No amanya baba kumya Nzambi
kanuga jinu tanagana to yo 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 we yo 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 we yo 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 we Chintu magumia zambi wanyi Chintu magumia Chintu magumi Ima magumia Chintu magumia zambi wanyi yo yo zambi wanyi yo yo magana wanyi yo yo Alleluia oh Butumbi mwa Yesu Masia Bukai mulo eva buloba Chiva mwa kumanya zambi wanyi Alleluia oh Butumbi mwa Yesu Masia Bukai mulo eva buloba Chiva mwa kumanya zambi wanyi Ima magumye Itu magumya zambi wanyi Itu magumya Nani magumye Chitu magumya Eye Chitu magumya zambi wanyi Koka ibe na chanda we Banamira matumbi we Konga ibe na chanda Banamira butumbi we Bakata shila kuja mnyabantu Bakachala banyingalala kwa magumya zambi Chitu magumya zambi Konga ibe na miyambi Banamira butumbi wenda Konga ibe na loge Banamira butumbi we Chitu magumya zambi wanyi Chitu magumya Wanyi meme wamisumba yepo wanyi weyo Meme wamisumba Elichana iwe kwa da uchanza unde chanjileyo Wanyi meme wamisumba Kani wanyi meme wamisumba yepo wanyi weyi Iwe wamisumba. Merci beaucoup papa. Yo nzamba moyo Iboza mire gwimila mubula pei Ibowa ine gwimila mubula babagana na weyo Gwimila mubula be Ibowa ine gwimila mubula Chikula wa ine gusamuna mubula pei Bagana wa ine gwimila mubula babagana na weyo Gwimila mulobe Yebowa nyine gwimila Wimbowa nyine gwimile mulobe Baba wa nyine gwimila mulobe wakana na wiye Nyine gwimile mulobe Yebowa nyine gwimila Yolela ayo zambi wa moyo Baba balanda bakajini bima makalomba kujizambi wa moyo Yolela yolo yo 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 Tellement tellement ébélé bakanti populaire oyo vraiment yemama vraiment série wanezaki vraiment ya ba papa kabati wanzambi papa likamongo ekominde ni bozalaki bien mbala moko tokaka na sango papa zobela tine ke komi boye ezami no juste. OK bandaki ba attention et banda komata ngo ana pekisi tant avant de voyager comme en Afrique du Sud awa parce que oh to ba zali troisième fois awa chité tant de kosonga ay ko chité le sus to koti ngaliema ba le premier susu ba musicien chrétien susu banda quand même ko contribuer ndambu tozi ba tobimi mais facture les aki makasi pe bando mususu ba association mususu oyo bima parmi bana même ba principe bazana association moko boye mama Deborah yebi comme na monini oyo ba prince Christ sauve donc na ba chimanki na ba chimanki nda ba mususu bandako sukabiso ba pasteur Jemi na ba mususu banda quand même ko sunama muke alors mais tu comme la sikoyo tension elle m'a retrouvé par tension ekiti mais liso oyo net liso na ye mususu à partir ya oyo d'abord de badina oyo sali nini kaka mokolo
13 parlementaires bima donc on a 109 et Rwanda Yazaki étudiant à IPEN la deuxième licence accueilli qui dit qu'on peut pas te balanda d'un événement isalaki alors soda et DSP motema mabe babetaki moi loko na liso bala mo tomoni makile ba ko na zolo toke et pas monganga bandi ko tester bandi ko tala mais tomoni que tam susu et que bon bien na sali siko tamulai sanki ayoka mpasi après ndesiko komona que tam susu liso ko fona e ko entraîner oyo sikoyo parce que oh peut-être que na pas monganga na clinique Diamant d'habitude on a oyo moyen zate c'est kufa mais oyo il faut sauver vision parce que la vision muke on a sauver bakisi ah yo moye ba nano talongo bakisi awa tozo bunda dinga saka kawana jour moko parce que tokutani na Jean-Marc Kabunda yaka na cellule ya limité donc vous en êtes que na partie ya UDPS oui tout à fait parce que nous sommes combattantes au début batidien nous ça peine ba tous bazaki kaka tant que ndaka que tokutani na Jean-Marc Kabunda bayambani ayibi pe kutu jour wana yembi nzembo kutu yembi to bika makambo nyoso yo ezali calculé par Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu as mis calcul de Dieu. C'est que tu Zambi. Tout est calculé par Dieu. Alors, même vos conjoints, c'est calculé par Dieu. Zambazaki a monaki déjà que et vous allez que ça la boy. Il y a monnaie toujours vivre les lots. Alors, quand tu marques comme on ça, yo zali vraiment combattant de première heure. Tokokutana, kangi ba photo. Depuis Azoa. Bon, conseiller Yohana, Jean-Marc Aboun, rendez-vous. Donc, Atamoko et Simbate. Sauf que dernièrement, Tangolé qui n'a biso, qui bangoula Ogi, au Bakendaka, en Afrique, Tango Bakendaka coupe ya basket, na retour, na kati ya président Yambaki Bango, na Koyambawana, Papa Ogi, frère Nabso, na Mekaki Siko Yebisa. Président Fatigué, il dit que papa Kabachi est malade, je suis son frère, son petit frère. Ah bien, oh, Kabachi, c'est mon pasteur. Bon, Ayemsi Sigo, frère Topin, secrétaire particulier na Yewana, Namsou Freddy. Depuis Ayemsa Bango, Basala, parce que qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'évacuer. Oui. Essentiellement, il fallait pour sauver bon parce que Azana il est récupérable depuis Alobawana bien aimé il est là bien que Zakawana balandela suivi par balandela te bawa aloba ba topé wana ba copain wana na ba Freddy atamoko tebi atali kama moko te ya to le moment ce qui est Fati président Fati parce que ayebi frère Kabati même tant qu'on est en Belgique ayebi frère Kabati ti banunion sur sali mais toujours il battait que voilà makanisa ko il a été mais tout c'est nzambe nde a touché kamitema ya bateau donc on est voyé les lois boy vraiment c'est l'amour parce que pour tout pas ko ya boyete ya to comme ça même to allez ko remercier même frère Serge na bamususu ba songer quand même na papa Kabati parce que c'est quelque chose bon ya to senga onyo ça m'a malade parce que situation bako ko évacuer et c'est simple donc liste moko ekofi mususu attaquer pour ne kofi qu'on sauver sur vision bouquet donc pour amona il faut mona dans la zone mona na passe vraiment ok merci beaucoup papa il faut dans monsieur Fonamo ok d'accord papa pardon oui papa oko poussa na maman poussa na
pour ça nous expliquer ça bien bande bazola na biso en Europe na liste na ngai mo na vraiment place papa Zovanda na ba succès ba papa basala en tout cas je suis touché papa Zovanda ba condition mo ya pasi tozali vraiment pe musika eza vraiment passe makasi touché nga moko makasi na ba succès OK papa asala pe nzambe a utiliser ba quantité populaire ibima et pas mola biso makasi mais vie papa zo mené ezali vraiment vie ya passe makasi place azali pona ko ya difficile mon code ba difficulté tozui na nzela aza vraiment na 4 pe ba condition azali nango en tout cas touché nga makasi mamoko pesa ce explication ya papa pour na docteur alobaki nini. Oui, merci papa, merci pour la maloba. D'abord, Rosala Moukou, c'est comme bref, on a déjà papa Boussélé, notre papa, le but déjà l'essentiel. Dans le cas précision, Mouké pour na soit papa, parce que quand on a un rendez-vous médical et tout chez les docteurs et pas ophtalmologue, elle était, parce que c'est une dame, elle était même très surprise. Et tout ça, elle a dit que elle a hôpital canadien, donc centre canadien, donc on a pas précision. S'il faut opérer, s'il faut gratter, il faut la cataracte, mais à tout cas, ma résultat, elle était vraiment surprise. Elle a dit, oh mon Dieu, ça c'est une grâce. En tout cas, na kosenga na bino ata bozana eloko kolia te bola la tanzala mais bo sauver lisu ya papa parce que oye salami ya lokola blocom blocom ezarana ilaksama soute blocom mes amis ceci kufi mais je vois atana vision qui est donc vision wana pona biso en tout cas la médecine c'est une grâce donc bolande la vision wana bo pesa bakisi mweka bakisi ngo ndenge za ka cher bazana 4 qui s'amelaka donc très coûteux mais tu es que parfois na gagné bako za la paix limité parce que papa qui na mboka mlibanda ba évacuer pour la poto ba so bona mis ce que monana pour ndenge médecin le ba qui a prier seulement parce que nous c'est qu'on peut faire yango auto sali le reste ça reste à Dieu prier mais bo battre la paix de vision qui le reste parce que vision ça peut pour déjà au kuna baby bis o baby et affecta kanoki bis mususu donc bozanga kakisité bozanga kisité donc yango wana kutunga leki na mkomo na radio to fanda kya to moni bazola kisa na radio to ki ba jour bien maman Denise ayambaka tout vendredi na jeudi mais il y a plein confinement tout va que moi et maman Denise pour tout monde ndenge sunga batu azo salisa batu tout ça et on a profité ndenge boye na bike message yo et comme on appelle maman Denise aza maman mboka maman na biso ay bakotana nuka ya papa Kabachi maman Olive pe na mona kosunga ka ba comédien ba artiste comédien yé pe aza parmi les grands musiciens o basala pe kombo na mboka na biso Congo aza pe ba médaille pe belé donc na kosenga bosunga papa Kabachi ata na tango na bomo nde bayebaka mutu malamu na tango na bomo bosunga ye ba le reste de peu na vie na muketikal nango et le kamalamu na kimia yango merci vraiment. OK. Merci message vraiment l'équipe tozo les laka toujours na micro na biso ba pasteur ba musicien ba konzi ya mboka bosunga papa Kabati parce que tant est vraiment grave na ba souci ba tension comme ce ko déranger en tout cas papa zanon vivant. OK maman yo pe bakisa. Oui, merci beaucoup pour la parole. Et puis papa ndingazabu azana difficulté à oloba. Depuis à ça la prise attention pour oloba raté. Donc effet perd ta mémoire. Difficulté. Ma difficulté donc à côté bandolo ba même beaucoup converser na etom light. Et moi il faut bando kanisa il faut le bani et fait perdre kanisa na ezo tombola. Les pertes en mémoire. Oui, perte parce que la coupe zone normal deux fois azala qui mon retour na so ki azawapi azoye ba même pas biso tant masala ka ba crise na yo parce que et comme akazoye ba mututé azoye ba trop tension mata ba 24 25. My God. Donc surtout qu'il y a un hôpital batolbaka ke ezanza mena ningié mon aso ko abimi bobi abimi to kota na salle d'urgence tension ka ba 24 et puis tension là et elle a vraiment stabilité et puis tout ça la difficulté ma case qu'on a bakisi et le conseil ça la biso ba bébé ça tout ça nga bakisi té papa na biso na koyemba na ye na bande ko suka biso ba classe ni tout ça ba locataire tout ça en pamté il faut to futandaku balé qu'il faut batanga kolia na yemoko kokabola bandu papa il faut aller à biso pe ya biso donc c'est difficile et puis bakisi wana eza vraiment cher bakisi to koza na tozumbongo lelo to sombikisi
au moins et après ce qui m'a qui ceci papa qu'on va après sous 2 mois 1 mois bah qui c'est athée ou on a sous ezoni c'est sous à 0 pourquoi mbongo ezate mais tant nzamba olukato luki sous nzamba sungi tozu mo mbongo tosombeli sous bakisi donc eloko wana ezo sala biso bien te po banini po akomi koloba avant banda koloba te avant banda comment pour bimisa maloba bien te mais bakisi pe tant azo mais bakisi pe zo contribuer maloba comment bima azo mais ce que ça que non ezo sala que to kati kisi a mona azongi sous à 0 qui c'est zate et puis le ezo sala que a mata attention tant azo mona ke et mon kokolo lupanga tindi il faut to futandaku mona bana na classe ko to permis to za bien parce que bana classe ezati to za nanda ezaki ceux qui ont des classes pour malade ne banda avant ba confiner biso bon azalé déjà malade donc ceux qui m'ont abaqué classe ba bengani bango na classe wana souci mati bon on va la boyer soka aiba que tout ça bien soka moni bo servir et biloko na mais ceux qui a moni que l'osso ya za mbiso tout ça baluba tout ça moni que na table na aimer l'osso ezali à comprendre que non et le corps les a abandi souci ah vraiment bon et le corps les a te to luka tout c'était papa y a mangé et tout mais au moins on a que ça lié souci à comprendre qu'il y a rien mais to bundana muki yango to senga vraiment ba musicien papa azandi kona bino za pe moka ba musicien bandi ko yemba lelo te banda kala osunga papa ba musicien ba comédien mama Olive ba pasteur botalaka ya papa ayemba ayana ba église na bino apambola batu pe na nzela ko yemba na ye batu pe ba bongola mitema na nzela ko yemba na ba église ya beta boyebi na ebele ba yebika ya papa depuis kakazo bila mais volonté ya kosunga papa ezati papa emoko amoni mama Olive mama Denise papa président na biso ya mboka to leli to za na besoin na yo papa emoko aye amoni condition au musicien mune na zo ba to za ba médaille na ndako ya papa bon amoni condition ya papa nde tozali yemoko amoni papa za moto ozala beauté papa za moto ya kolongola ye na mboka o parce que docteur a dit si ya moyen papa il faut longa mboka kini parce que awa pena ba condition bo kine na hôpital bo façon ka bo yembela bino na hôpital et ça vraiment bien été ba retraité na bango yewe mais bo kine hôpital bo ba zo traiter mbang po azo banga o corona o bo ba retraité penza ndenge sina mbongo pe bo kine bo ba moni ke bo na mbongo te ba o sala kaka tika ba sala donc tout ça là et ça sala biso passe bo sunga e sikonda za na mbongo bo zelate air papa problème ko koma likambo comme de batu boye non c'est un hasard vivant bonde air beaucoup qui kosunga. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Maman petit message. Aux ana iloba papa sur Robakisa parce que papa kumako biseza tada des difficultés à ok papa ba onions to ba CP na musique non message nyoko pesa na état oyo aux ana. C'est vrai. Na ko loba nangai idali parce que si nako mais nako loba na za ko bela na za pasi oyo banangai oyo balobi oui donc et il y a du mal il y a nada passe mais nako te kosuka po Yesu azali. Amen. Donc naza elikia na Yesu Kristo et pas inaï. Ok. Tu veux chanter, tu es le même, tu veux chanter. Tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu n'as pas changé, Jésus, tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu es le même, tu es
même, tu n'as pas changé. Tu es le même, 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 tu n'as pas changé. Les institutions peuvent changer, la monnaie peut changer, les présidents peuvent changer, mais Jésus ne peut jamais changer. Ton mari, ta fille, juste fiancé, tes maris, ta fiancée peuvent changer, les charlatans peuvent changer, mais Jésus ne peut jamais changer. Oui, tu es le même, 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 yo yo yo. Oh Jésus, tu es le même, 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 tu es le même. Tu n'as pas changé. Comme tu as guéri Bartimée. Comme tu as guéri les lépreux, les paralytiques ont marché. Tu es le tout-puissant. Tu es capable de le faire aujourd'hui dans ma vie. Tu es le même. Je t'aime. Tu es mon Alléluia. Tu es le même. Tu es le même. Oui. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Merci. Voilà. Tout comme presque nous avons intervenu, nous papa. Message nous avons lancé. Maloba nous avons étape papa. Azanango, il faut qu'on salisse d'urgence. Papa Bima, a besoin de signer pour et permettre papa à Kobana comme on attend à l'ismoko. Ok, nyonso et c'est le bami. Bah image subino biso l'accident parce que si on dit déjà kala. Mais neto sengate okoki ko sala makambo nyonso. Ko ikomise que ça tapota. Mais soki bolingo ezalité. Nyonso ezali pamba. Des alcosenga que to cultiver esprit amour. To cultiver esprit amour la katina biso. Parce que la Bible dit jette ton pain parce que que lobi bon na moto que la Bible soki o boaki lipa na mai lobi ozogote. Mais na katia Yesu soki o boaki un jour vous allez ko. Alors ne vous laissez pas mes chers frères à nous servir. Nous devons nous entraider. Ça arrive. Oh yeli egoyele lobi. Mais que oh zali ko kolona de yango kobuka. Tolona makambo balam pour être to buka balam. Yamde. Merci papa. Bopia toujours na Bethel hein. Banana Bethel. Banana Bethel oui. Dit comme si go na et pas passer jamais pas de nuit. Corps de brebis. Corps de brebis tout ça. Mais Bozali va fruit à Bethel parce que mon a va campagne, la musique, tout à fait. On va passer un billet de tout na porter na Roquemer. Si après tu comme la première. Est-ce que papa apporte un billet au courant il y a maladie à papa? J'étais avec lui et quand lui était malade et puis je l'ai vu, il m'a saisi. Il m'avait vu. Il m'a vu et nous avons parlé. Et je n'étais pas encore malade. Oui, j'étais pas. Donc en ce moment, on ne sait pas s'il est au courant, mais je crois. Mais en Europe, il est en Europe, non? Alors son fils a rébibi très bien Moïse Mbi. Oui. Un jour, il a même chanté la chanson des papas. Est-ce que ça épique déjà que tu as la papa tout pour ça? Pas Serbi, même pas. Courant que papa n'a pas. Il est tellement au courant. Mais non, a réagi. Non. Il y a des musiciens là vraiment qui ont la bonne volonté, qui arrivent, qui viennent des fois. Mais
Je ne sais pas les forcer. Il y a des gens, il y a des gens, mais volonté à papa et moi-même, j'ai na benga na ba téléphone, na ba numéro na benga, aibi que papa zobela na ABC, mais atikala koyate a rappeler pété donc. C'est un peu ça. Et là vraiment passe. Ok papa, bobanda vraiment boza ba ancien ya Bethel. Dans Bethel zo Bethel biso na lisolongo. Parce que vous en êtes que papa Moïse Mbi non yo na papa na ba vous en êtes que baninga bon nazo ba jusqu'à beta masolo Jean-Jacques Kabia na ba émission très bien. Mais merci quand même Zamalo la Rosunga. Merci numéro OK Sengé fo benga ezali ya maman non o pesa kinga okoki ko dictant yo mo mettre au tchan on a c'est o pesa kinga o que to oui numéro nanga eza pe na WhatsApp ba o baza na WhatsApp ba ozonga na numéro nanga après moi papa Kabachi na zamo ani ya mibale eza 082 167 21 23 082 167 21 23 eza numéro nanga ezala ya kangama ezala toujours Sergine Kabachi Banakai. Ok, c'est bon. Naba oignon tout bazana pour ça osunga. Ya otala papa, ya okota na en contact au maman Olive, au maman Denise, au président Nabiso Félix Tshisekedi Fati, au qui a passé ordre naba travailleur naba lande la papa mais ba délaissé batika yo kolande la papa te numéro ya wana mama pesi beaucoup ko en contact pour na ke ko salisa papa et rosa bien makas boze ate que non papa après liwana ende que mokile ya roya pasteur Moïse Mbi oyaza papa na yo bosalisa papa ba musicien chrétien papa pasteur ba musicien chrétien papa Kabachi wanzani azobele nga kutu nazali mona lobi amen aibi musique ya papa très bien pe tozala béni na makas ba maman na biso ba ba ko linga on makas maman Kapinga Brigitte que son âme repose en paix et pas vous rotika biso donc ndama lola asunga quoi ni le baro ba César maman ouais. Merci beaucoup papa. Comme nasoka ya émission na biso. Merci numéro papa ya wa peto chango na se bosunga papa ko zala bien mais tozonga lisusu andro ya ba émission je crois que to ça ba plateau spécial na ba chroniqueur kolobela vraiment di kamongo tine ba konza mboka ba okota makamoyo pe papa abima di bande ko zala vraiment bien makasi. Merci na no dia si ma caméra commandée. Merci na bino to bolana biso nzamba lola à mon avis on se retrouve à la prochaine bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre
son âme sur l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Moninga, faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Tala bato bakoleka. Tango ekomema nga, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Marie si akena misa mungolo tala tango ebebi papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango ayaka amemaka moto nyonso moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema lengela bomoi na yo. Mokolo na yo ekoya okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka. Ekolo nyonso bato bakokende. Nalela mpona nini nalela mpona nini. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Tango eza koleka. Le temps passe. Alvin et Béa, tala tango ekoleka. Tala tango ekoleka. Nabongisa bomona nga mpona nini. Bato bakokende biloko nyonso ekoleka. Nalela tina nini. Natangisa makila na boma bato mpona nini. Soki nyonso ekoleka. Un jour nabanga kufa mpona nini. Soki naza putulu ya pamba
mokolo ezali na koleka, le temps passe.